Alors, bon d'abord, ma soeur Julie. Mbote papa là. Bonne d'abord santé. Ça va, mouké kaka. Toujours en Afrique du Sud, comme des Nordiques Koloba, on a toujours en Afrique du Sud. Ça va. Nazaka awa. Alors, si vous avez d'abord des soins, parce que bon, je crois que ce qui est important, qui sinayo, rendez-vous dans l'hôpital, et comme dans le niveau d'initico, qu'est-ce que tu as déjà fait depuis aujourd'hui? Oui, nazokende ba rendez-vous na ngai et puis bapesaki nga bakisi ya mois oyo aussi là. Donc le 28 il y a mois au fond nazo sous hôpital. Donc nazaka tout traitement de nefsaki bino eza traitement de vie chaque mois, chaque semaine nakende hôpital donc. ezaka bongo eloko échange mpe eza te bazaka bongo pour moi balobi mpe kaka bongo nakata bakisi na nga te donc naza lokola bakisi nde moto ezobomba nga donc so natiki bakisi balobi nakovivre te donc na bango baminganga balobi bakisi nde ezobomba ngai donc natika bakisi te nalandelaka bakisi na nga après nsima bakoyebela nini ya kosala. Donc, aux gens toujours Nabakisi, mais comme la lobby a de l'autre côté, aucune réaction, il y a côté à passer beaucoup là. Oui. Aucune réaction. Oui. Donc, ils appellent à Moutoumorote à Bengi pour intervenir au nom de Pasteur Mokula. Oui, il y avait un monsieur qui a bengaki, bon, mutuango asengi nazongisa makambo na parquet ya Congo. Mais déjà tosamba na mukuna, nayebi te nakobandela deuxième plainte ou nakosala sundeni parce que nakosala déjà plainte tosamba na ye. Mais bato wana babenginga bazosenga ke nazongisa plainte na ngai na parquet. Ke justice etala makambo oyo parce que soki na tiki yango nga muna ko souffrir nga nde vie na ngai eza danger nazokisa makambo na parquet parce que azo réagir te par rapport ya makambo nyonso nde nasali ntina komi lelo na bamédia na bandaki d'abord na justice mpona koma lelo na média donc tosamba na ye na porter plainte nayebi susu te place wana eloko nini kosala parce que par rapport à traitement na nga moyen na bouger lisusu eza te moyen na bouger eza te oui nzana ndeko mo azokoma je crois azokoma ebele Marie-Josée Dionso en plus toza na besoin bon maman amoni en plus toza na besoin ya preuve ya médecin pour la motivation ya aide sinon bon je peux répondre rapidement à maman oyo Marie-Josée bon moni aide Marie-Josée so ozolanda biso kosunga mutu ezali volonté ya mutu parce que au moins talobi kosunga ça on ne peut pas obliger mutu asunga mutu c'est-à-dire que ezali mutu oyo mutema na ye touché c'est-à-dire qu'il y a une histoire eza koleka oyo sert na biso a relater et ils a dit quand même prouver qu'ils a solo parce que la famille a moko na ba yebi situation wana mwana moko na ye moko na Afrique du Sud à reconnaître des relations ça dit qu'ils a problème ya bombate soit dans l'hôpital effectivement dans l'hôpital bon na évité bref je crois qu'elle a déjà document moko a ya transfert na hôpital to publier déjà en émission mususu donc mutu o azali touché so lingi ko sunga Marie-Josée ezali nzambe nda touché mutema na yo. Voilà, parce que yo sali par na yo, aux nzambe ça dit que nzambe muto récompenser yo, yo sunga apola nzambe. O sunga te po biso kaka tozo loba, ezali aussi yo moko senti na mutema na yo, nzo mutema na yo toucher yo na histoire ya sœur na biso o mekiko ko sunga sœur na biso. Alors soki okomi ko ya na interrogation belé, boité, lelo oyo mungo ekiti tout ça donc. Na sœur lobi déjà awa situation sœur na biso a traversé. Il y a une situation où on a la dépression. La dépression. Donc, ce n'est pas aussi facile. Parfois, il y a recevoir des attaques à Batou. Il y a une situation où il y a Mabé, Batou Bazo, comprendre des situations dans yoté. Voilà. Donc, ça peut aussi arriver dans un moment où peut-être ça on est monter parce que monter mais au souka. Donc, on a commis au bout et qui parfois aussi dans le langage, ça peut aussi parfois déborder. Mais je pense que azo qui peut conseiller à Batou, voilà, c'est tout à fait normal. Donc, awa tolingi Batou baya ko perturber te, c'est-à-dire que tout ça on a besoin ya Batou oyo mutema vraiment ko toucher bango pour ba songa sur na biso parce que dans la situation où il y a détresse et sengeli lusungi.
Voilà, donc on a pas proposé Marie-Josée Dionso, Ozo comme moi mingi, voilà. Alors, ma chaîne à lobby, donc situation dans la donc c'est comme si Bazo Sengayo au bandé sous procès, c'est un peu ça. Dengan la proposé qui mais avec elle des gens qui nagui déjà, ça n'a pas marché. Est-ce qu'à un moment où ça peut encore aboutir, c'est quand même assez difficile. Hein? Situation à procès, un peu moins pas si qu'aux est la montre. Mais quand on a proposé Bandeko, je peux dire intervention, donc il y a Ndeko moko sœur moko bazalaka na sœur Julie. Kuna surtout quand même mémoire muke boyoka un peu muke comment est-ce que azali ko vivre situation wana bozela muke na luka. Ok, bozela muke en tout cas bandeko nazoluka disons audio wana pour ko illustrer un tout petit peu souffrance oyo sœur Nabiso Julie azali ko traverser. Bozela muke un peu de patience na retrouver encore. Toyoka sikoyo ndeko na biso oyo azali ko intervenir au nom donc ya sœur Julie. Bon, ngai kombo na nga Marina na viva na Jobour na viva na sœur Julie. Na viva na sœur Julie. Bon, nalandaki pe ndenge bato bazofinga banini mais na bato ndenge bazodute eza pasi mingi. Eza pasi mingi ntango otomonaka moninga mwasi. Parce que ndenge aza wana akoki kosala te. Akoki kosala te. Ozomona akoki kosala te. Omona moninga alingaki hôpital, ifo ya kosengo mbongo. Ayodono, oza na lipa te. Oza na nini boye te. Oza na boye te. Na nina mela kisi. Obike naza eloko olia te. Na nina mela kisi. Siko kisi ope na omela na nzala boye ndenge nini. Na omela na nzala boye ndenge nini. Ozomona. Eza pasi vraiment. Pona ngai vraiment makambo papa respect makasi papa il faut asilisa yango vraiment. Ozomona. Est-ce que lamba kite na uti vraiment hôpital boy na ndinga mela kisi na zana na eloko lia te biloko mo bongo. Ozomona ezo sala pasi vraiment. Ozomona ndako awa chambre ya moto futi te papa les ande likambo. Je crois que tu as la ozomona Julie, so ezoza bien. Ozomona ba makima ofuti chambre mutu te mutu ozomake yo. Ozomona eza pasi vraiment. Eza pasi. Eza pasi parce que bato musu ba omona ye aza munene, bato musu ba omona ye ndenge azoloba. Ozomona eza pasi vraiment. Hôpital place hôpital neza musika na place afandaka. Aller retour awa ekozwa ye neti na mbongo na biso na mbongo na biso kozwa neti uba ozwi aller retour ekozwa neti ba 150 rand 150 rand wana eza $10 mais mwasi munene bwazomona $10 on dirait eza $1000 omona te ke eza na sens te eza pasi vraiment. Voilà, je crois que Boyoki intervention. D'ailleurs, ceux qui vont te bien, sœur Julie, allô? Oui, papa. Boyoki et l'équipe bien? Batoualandi? Oui, oui, Nayoki très bien. Voilà. Je vois que les Batou, Balandi, et puis dans mon Batou, c'est un numéro de téléphone. Bon, je pense que ça sera peut-être imprudent et on peut un numéro, il y a téléphone. Awa, il y a sœur Julie. Je crois que Batou, on a besoin de contact. On va passer directement par là et puis on va orienter par sœur Julie. S'il y a quelque chose, il y a que sœur Nabiso, disons, on a joué un rôle intermédiaire, mais tout doit passer directement par là. Il faut passer par là, on a pu ça va coordonner, et puis Botindi,
et voilà comment que ça peut se faire. Parce que je crois qu'ils ont la bande de belé, il y a un petit malam à travers le monde. Hein. C'est vrai que dans Bamakambo Oyo, bon, ils ont un bâton sous, il y a pas de parce que dans la bande de commentaire, il y a des gens qui ont comme sur les réseaux aussi dans la bande de Sous, Oyo, bah, Mekiko répliquer rapidement. Voilà, donc c'est ça. Donc, comme on a commis, ceux qui ont aidé mon tout tika ou lié au PSA, bah, condition inutile. Merci en tout cas, Ndeko. Oyo, Aouti Kokoma, et puis voilà. Donc, oui, tout lundi, Papa Alain, voilà. Ça, c'est très bien. Voilà. Julie, on est là pour toi. Donc, je crois que, voilà. Ça, on est là pour Sœur Julie. Il faut, pour aider Julie, il faut passer par frère Alimia Simui. Voilà. Pour la sécurité, numéro na phone, je vois que Déco à répondre. Voilà, je crois que les émissions SOS, on a déjà fait ce genre d'émission pour la Sunga Bandeko. Ça Bandeko Sungi déjà Bango à travers ma genre d'émission. Oh, on a serre Nabiso Kati, oui, Oyazonga. Azala Kadi, voilà, Azala na Sénégal, la situation difficile. Donc, passant toujours message nae boy bateko basungaye, sœur na biso Kadi azala na Kinshasa, azali na activité nae, tout ça passe très bien. Vraiment, na bandeko msu pesto to sunga déjà à pasteur Israël, bakape belé donc tout ça un problème oyo. Sœur na biso Julie, ce qui na fan de liango c'est parce que et toucher nga profondément parce que azali sœur, akoko azala pe sœur nanga. Voilà, na moni ezana mutu mokote oyo akoki kolinga basala ndeko na ye ne basali Serge quel que soit erreur parce que na vie bon tout a commettre toujours erreur a commettre une erreur na ye c'est normal et puis il faut quand même dire que face à une telle personnalité ne du mukuna voilà parfois c'est un peu difficile aussi à résister voilà donc à une situation peut-être de faiblesse aussi mais tokoki ko tenir regarder c'est quelque chose qui est passé voilà donc tiga et pla kufate voilà donc c'est possibilité d'aller à Gosunga ser na biso to sunga sœur na biso voilà donc l'essentiel des alaki yango wana oyo azali na makuki na mwa muteme touché a passer par ngai pona ko sunga sœur na biso ngana ko pesa ye ba coordonner à sœur ameka parce que to ko remercier déjà ndeko na biso moko na États-Unis voilà sœur Julie azwa kimbongo na ye vraiment des comités mané toucha qui atteint là qui déjà sœur ils ont des soupe en France également à Zakozela il faut continuer les bas coordonnées donc voilà il y a batomité à balan bazali oyo bakoki ba sunga sœur na biso après Julie papa to qui sœur oyo nenga lobi waza non Afrique du Sud kuda oyo ayebi quand même ndengo zali ko vivre ozo passer voilà donc place au fond n'a pas aucun hôpital. C'est vrai que distance des Amoulaï, ça dit que ce n'est pas facile. Comment est-ce que vous avez s'en sortir quand même? Vous ça la ndengeni parce que c'est quand même assez difficile. Vous ça ndengeni. Il y a moyen de boire kaka. Ah bon papa là. Ah bon. C'est-à-dire les lots amoureux bavards, la molo zolo bamingi, t'as de moi les lots mourir quitter. Non, naza pe na stress, naza stress belé, na stress pe papa là. Par rapport il y a ba makambo yango ndenge ezokende depuis na hôpital nde ba médecin balobaki donc ezosanga moi stress quoi ba médecin baloba nini ça va non il y a examen ya suka oyo nasalaki wana dernier rendez-vous nakendaki oui ma sœur un peu de courage. Non, dernier rendez-vous nakendaki médecin lakisi nga na ordinateur ndenge na kati ezali quoi donc naza na problème moko na kati donc na kati ya nini na kati ya motema na estomac ezo liquide ezo sointe makila donc bakisi bazopesa nga po ebebisanga na kati te donc po protéger ngai oui. Donc, la suko ba lakisaki nga par rapport ya ba ordinateur parce que na tuna ki bango examen ya suka ya ba caméra na ba sala ki bon ba pesa nga résultat nango bien te na ndenge na ekende Congo tang na zongi na ba rendez-vous na ke mikolo yo na bisi ba médecin na ngai fo boye bisange za nzoto na ngai fo bo nyonso ezoleka boye bisangai et puis baye kolakisa ngai na ba ordinateur par rapport ya ba examen suka basalaki
bayekolakisanga ke naza na nazo hémorragie nazo sa ba hémorragie interne donc eza bakisi oyo bazopesa nde ezobomba mponga na yebisi bango nalembi bakisi pendant 9 ans nalembi nayokoka so bakisi te bayebisinga na soki otiki bakisi ekobebisa yo na kati donc eobebisa yo na kati il faut pas kotika bakisi faut komela bakisi no parce que bakisi wana nde moto ezoprotege yo donc eloko ya epesa nga mwa stress mikolo yango mais ça va naza nanga bien papa. Ok. Alors, s'il faut peut-être que ça, moi, évaluation, tout le monde peut chiffrer un peu ma dépense parce que, bon, il faut pas songa yo, mais na yo moko, la Finlandais, c'est pas lobby, traitement na yo, bagamnyoso, kokene gozonga, est-ce que yo koki ko évaluer en là, peut-être par mois de dépenses, cause à peu près combien, parce que, bon, vous en avez la moins idée, c'est quoi, c'est dépenses. Omoni makambo ya hôpital nanga ezalaka na évaluation te ya koyeba o nini montant ya koyeba ke tu vas dépenser ça la moyenne apesa eza te parce que okokende kuna olobi boye bato basubi ya bomoke kuna échanger nango bi oke kuna epesi likambo mosusu na oyeba so ndenge ya kose défendre te donc soki boyede kaka oyo bokoyede me nga nayebi comment na kopesa te par rapport na kokende na mois moko ata 2-3 fois hôpital na kokende ata 2-3 fois hôpital et chaque mois wana eza normal ya mois chaque mois nakendaka hôpital kozwa bakisi na ba rendez-vous mais senga pe omona ofandi boye bango ba métier babengi oyaka tosala bobi tozongisa boye donc na o dépendre na bango. Mais en fonction de quoi? Parce que sur médecin bengio comme ça, oui. En fonction peut-être d'examen, bah ça là qui? Oui. Pardon? L'habitant oui médecin, pour ce au bureau d'un rendez-vous chaque mois il faut qu'il y ait un hôpital. Oui. Qu'il y ait pour la baki si bah ça l'examen. Et puis on va faire la bengio. Sur la bengio ça dit quoi? Bah moni quelque chose na l'examen bah ça là qui? Comment on va bien pousser comme ça? Non, n'ebi si bino problème nangeza nazo na sa hémorragie interne. Ya na sa hémorragie interne. Donc naza na se ya maboko na bango donc balandelanga tout moment. Donc bako benganga nga pe na kozonga kuna à tout moment. Donc na semaine ako ke 2 fois, tant tu peux 3 fois, tant tu peux 1 fois, mais ya mois est obligatoire, ya mois wana bakoma déjà na carte fona ken. Donc o fa na bobomba bengi o yaka. Ko ba sa analyse mususu bi ba landela koka donc c'est un peu ça. D'accord. Donc nazo vivre na hôpital donc nazo vivre na ba médecin quoi nazaka na se ya makolo na bango quoi à tout moment. Donc c'est un peu ça. Bon, dans le monde de quoi qu'on insistait toujours, Marie-Josée Dionso, à répondre de mon message n'est pas en anglais, ni celle que tu peux pas comprendre, alors réfléchis bien avant de réagir aux commentaires des autres. Donc, tourne ta langue cette fois avant de parler. Waouh, maman Zamatata. Hein? Voilà, donc, maman Zamatata. Voilà, donc, comme la lobby, numéro de téléphone les alliés, hein, 0032 495 75 62 50, c'est un bateau va intervenir. Va intervenir, mais tu reçois bateau mingité, tu reçois beaucoup, c'est parce que tu remets la tête à Katia. Il y en a qui n'ont pas de awa. Donc, awa, ils ont problème oyo, mukuna, azali ko bougete. Mukuna, awa, toke na conclusion, malgré tout au salemi, malgré nyonso et lobami, malgré intervention à bateau, atikali kana position na ye, alingi ko bougete, alingi ko intervenir te, pour un déco d'abisso, ou y a bien sur un abisso Julie, mais alingi te. Vraiment, ils ont été pour Zangi, ou quoi, mais Azanango, mais alingi nae kakate koide. Donc, ceux qui seraient d'abisso à comité na média, c'est parce que alukaki ba alekaki na ba procédure musu liboso déjà ye mo akutana na ye aluki bato baza proche na ye ba collègue na ye rien il marchait à boya ki na kaka ko intervenir ata muke parce que problème ezali awa c'est vrai que sur na biso sengaki ou sengaki mais je crois que na ndenge na ye mutu mobal également et pasteur aussi akokaki asalo akoki osala même oya muke mais atikali kosala ngote alingi ata kosala ngote ayena média koya peut-être à partir à média et que voilà il faut toucher les sous moi muke mais rien du tout
rien du tout. Mutema na ezo sa na iloko moko te, c'est-à-dire qu'azo bouger na été, etali été so ngako, sera ngako kufa na etali na ngo été. Voilà, wana ezali conclusion oyo to sali à partir à l'émission déjà de to sali déjà plusieurs fois. Donc c'est pourquoi tout lobby ezali vraiment pratiquement inutile. Oyo pour l'instant to compter encore na pasteur Mukula. Malgré que a une responsabilité quand même dans makambo oyo, mais alingi na ko bouger c'est pourquoi to yé pas la communauté, pas bandeko oyo mutema malamu oyo ba sunga. Donc problème awa ezali a sœur na biso ko sunga sœur na biso azali en détresse, azali en danger, vi na eza en danger. To boy ekoba non soki to dimaki soki to salaki te, c'est vraiment le moment où jamais d'espoir ya ko intervenir pour la sœur na biso comme de tolobi na procédure awa ezali pratiquement dans le bezali vraiment sécurité te to pesa numéro na comme ça. Mais batu oyo mutema na bango la toucher ba ko contacter ngai na numéro na ngai téléphone za WhatsApp donc 0032 495 75 62 50 yango les okomona. Donc au bengi olingi ko intervenir pour la sœur na biso na peso ba coordonner la sœur na biso ou intervenir directement par sœur na biso, c'est-à-dire que mbongo il va passer par l'angate n'a pas touché même pas, donc rien du tout, c'est pour notre sœur azongo directement comme na site osala na sœur na biso kadi na Sénégal. Donc na tindaga mbala mogula ye moko sali donc ikolikaka mbala moko pa sœur na biso et sungaye na makambo azanango na ba problème azanango et sunga parce que déjà moral na ezali très bas, donc azali au bord de la dépression. Mais je crois que soki bandeko meki ko apporter moi soutien mon quand même moral la sœur na biso et ko remonter, c'est très important. Donc je vois que tous on a pas tout sungala, s'il y a un souci pourquoi pas ko sunga sœur na biso. En tout cas vous allez vraiment appel vous allez ko sana bandeko partout à travers le monde, vous na biso partout dans le bozo côté belé awa États-Unis, Canada, France, partout bozo na biso ba oyo mutema na bango vous allez toucher na affaire à sœur Julie ba o bazana mutema vraiment toucher. En tout cas, pour intervenir pour la consommation de biso Julie. Alors, je n'ai pas été sur un loco, je suis à Robakisa, par rapport à l'obi. Yai papa. Vous avez loco à Robakisa, dans un lobby. Non, naza na iloko à Robakisa te. Non, iloko à Robakisa te. N'ingna baka par rapport à ma kamba prière nanga. Exact traitement moko eza long traitement ya vie mobimba. Donc, na ko koyeba te, ça va coûter combien parce que na kenda nanga de déjà. On a déjà compris. Donc non koka ko estimer ngo te mbala moko ya bane belebo non koka ko estimer bon naza na posa ya koloba boy na batu oyo ba kolinga ko apporter au secours epananga ba se limiter ka te na ko tinda mbongo. Donc ceux qui est intéressé bango balandela makamnanga ya traitement nanga la loupe, ça sera aussi mieux. Papa le la paix du sungi mususu ya malam ke basuka ka na mbongo te balandela évolution comment le médecin balobi nini ba papier nini basali tout ça et cause appel malamu comme on se grave ba preuve yango c'est aussi ndenge lobi ofungoli bango on ba besoin preuve yo ofungo pour la bango et obtenir parce que so ba la suivi à dossier na yo ba ko yeba comment est-ce que vous allez ko suivre ba traitement na yo médecin lobi nini. Et puis aussi, dans la prière également, si on a besoin de la prière, il faut prier également pour la sœur d'Abisso Côtier, vraiment dans ma bonne délit aussi. Donc, pourquoi pas qu'on s'engaille. Donc, soutien, c'est vraiment important. Je regarde, qui va réagir déjà. Donc, c'est vraiment, ils ont déjà Malamo et qui troussent également la bande d'éco et belé à travers le monde. Intervenir. Alors, comme dans le lobby, aux en Afrique du Sud, bon, l'État donc est à Kinshasa. Bon, je crois que nous, lobby, c'est OK Kinshasa. Et comme un peu mon boulot parce que sur ça moi me coller belé traitement un peu comme un peu en difficulté parce que nous qui rapidement en catastrophe parce que va qui c'est là qui na ko ke Kinshasa te papa le na siko c'est impossible na okendete na ko Kinshasa te parce que ba makamba en hôpital eza moi ni nazaki moi nzo te bouja ki moi na kesuko ezate na ke na pene loko na ke sala kuna te papa na fandi na landela na ba traitement. Okay. Donc voilà, donc c'est d'abord traitement, comme on le dit, traitement à vie.
Bon, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Si peut-être, bon, peut-être que toucher, peut-être que manquer, tout qui est un peu au-delà, dans dengue, vous avez suivre le traitement, est-ce que ils ont handicapé na ba point nini, na loko nini par rapport à ce que vous suivre, comme malade vous avez bela, traitement vous avez suivre, vous parler sur d'hémorragie na gata zoto, ils ont handicapé, le loko nini vous sala, vous koka ko sala teza par exemple les années. Oui, nakoko sa mitala makasi te, nakoko forcer nzoto te, ba énergie bimanga makasi te, donc nakoko forcer nzoto te kaka. Donc nakoko kimambangu te, nakoko lia biloko nyonso te, naza déjà na régime depuis kala, ça fait 9 ans na biara biloko nyonso te, naza moto a régime. Donc nakoko sala d'effort physique te. Nyonso nalobaki yango kobota te, kozwa zemi te, ba rapport kutu te, ba pekisa, ba misala ya makasi te. Donc nyonso tout la kali kobota te, tout ça, qu'on appelle en balité, c'est un peu ça que je veux dire. Oui, eza pe na kati ya traitement nanga, et puis kosala ba effort physique te, ba misala ya makasi te, biloko ya kilo komema te, kosala effort physique te, koforcer nzoto te. Donc il faut pas koforcer nzoto, oui. En fait, vous avez la vie très limitée, la vie autour de ça. Tu es à contrôler. Faible, faible quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Donc en fait, il faut un régime alimentaire aussi adapté. Dans le régime, ça fait 9 ans. On a respecté, on a quand même moi ma casse. On les allie en dehors, il y a un traitement, c'est-à-dire que le régime, on a choisi en fait. Ils ont un cas de traitement régime. Oui. Oui. Nakoko kimaka bambangu te, donc nako forcer ka nzoto te. Voilà, ça dit que bon, moi quand on a besoin d'un lobby, je vois que bah oyo bah peut-être base à la forme en contact là, je vois qu'il y a un peu parce que bon, moi à la média il y a des choses aussi à voir le bâtiment dans le lobby oyo. Tant on parle de soutien, il y a soutien moral, soutien financier et aussi suivi aussi. Ça dit que bon bah dans le souci, il y a une évolution à l'île et bien base à la contact oyo yemo à oyo bandeni à oyo kolakisa bango koyebisa bango suivi na ye à hôpital de ba médecin baza koloba ba traiter bazali kozwa donc bon vous allez intéresser dango je crois qu'azali ouverte aussi par rapport à parce que c'est ça aussi le problème donc omoni na ba problème moza nango soki azala bato o balo soutenir ye et ko remonter quand même en moral donc je pense que na ba mission o eleka ki parce que bato sou baloba quand même mingi ozala ki trop agité ozala ki trop comment dirais-je, quand déjà ma carte sur le lobby quand balamoko réagir ma bé ça dérangeait quand même un tout petit peu on comprend quand même moi critique à battre par rapport à oui nayoki mais ezanga te esala malanga bongo soki na banjolo ba makamba ngo même l'hôpital na ça déjà bongo ya ko silika na ba médecin nanga mususu basalela ku lettre so bo linga na olakisa binango parce que psychologue l'hôpital kuna bando suivre parce que na comme au sein de ba dépression ba koma ki on anglais na papier wana na kokola papier nango wana médecin une fois oui tant on a été hospitalisé avant na kinde Congo et ça les melanga bon na bango bon ba comprendre ki ba sengi psychologue ba komi ba dépression tout ça faut na traitement nango boy ba ça papier na ba papier so bolingi na olakisa bino ba papier. Voilà, on a ça peut la prochaine occasion parce qu'ils avaient préparé soit ils prêtent déjà tout là que ça bandego par rapport à parce que je crois qu'ils a na ba oh ba peut-être dans ma doute muke donc déjà bon ça ils ont un petit abattement makasi donc aux alaki déjà au bord de pression je crois que bateau libellé aussi ba remaka qui quand même mango aussi ils ont même dans biso mongo azali également munganga na Canada à ça na service médical je vois que benga rapeo bo solo na déjà abenga kanga solo kananga oui parce qu'il avait déjà compris ça tant Valanda Kio il a compris tout ça a détecté ba problème aux anango oui ay solo la kinanga makambo bele oui orienta kinga comment je peux faire après senga pe ba conseil merci docteur Sukaola d'émission merci beaucoup na contribution na docteur. Voilà, donc ce sont déjà aussi, il y a aide aux anango besoin. Donc, ils ont abattu des docteurs au Canada, on appelle ça qui numéro, à Solari Nation, à Bissau Julie. Docteur Emmanuel Kawaya. Voilà, docteur Emmanuel. À Solari Naye, Amérique au Sungaye, on a compris qui, parce qu'ils ont médecin, tant qu'on l'a dit, à Ebisinga, bah problème aux anango.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et tout ça, donc, à Solari Nasseur. Donc, voilà, à ABC, c'est ce qu'il faut faire. Donc, ça veut dire que les des problèmes vraiment sérieux. Parfois, on a vu ceux qui ont des peines à Kanda, des mata, pour comprendre. En même temps, dans Solari, il y a aussi des moments aussi à Mataraka. Les gars, c'est un comprenant déjà. Donc, ça, ceux qui ont une contradiction, donc, les alliés situation où les alliés vivre, les alliés conduire comme ça, le comportement là, mais pour tenir vraiment rigueur, ah, vraiment les alliés ce problème de la santé, autres obétés les mélanges, autres obétés na cité, na bandeko, ba sunga sur na biso, na ko répéter encore une fois, ah ouais, ni bon dans la téléphone, yango les avoir défilé wana 0032 495 75 62 50. Les numéro WhatsApp, au commis message na yo, au link au sunga na pesa yo ba coordonnées à sœur Julie. On compte en contact et puis voilà, donc on va recevoir un bon moment côté, donc on va recevoir un bon côté de la part de Julie parce que voilà la ligne il est comme malamu pas naie, on a joué tout simplement intermédiaire, voilà donc tu les gars pangai coordonnées pas nangai et puis na pesi botindi yemo a retiré kuna na bokazali na Afrique du Sud. Voilà comme la loba qui ce jeu tout menaté, toujours comme pratiquement na sous émission. Et là, nous voyons bien la bandeko parce que souvent la caméra bandeko nous congolais au bazar kolanda yo partout. Peut-être ba au bazar comprendre peu bien té. Voilà. Mais quand on soit na bango, mais quand on soit na bandeko parce que ah toi vraiment la carte famille, sur la carte communauté au bazar kolanda biso lelo awa et là nous koloba pour la bandeko congolais au bazar kolanda puis ba kolanda après. Ok, nangi naibisa na communauté congolaise na ba oyo nyonso baza libanda mboka na bao ba na mboka ke bolimbisanga peut-être nazui ba commentaire ebele na batu ozo silika ozo bela ozo ganga ozo sala boye bolimbisanga vraiment na eloko nyonso na salaki esepelisaki bino te peut-être na banda ko silika peut-être na banda ki ko répondre sectement batu bolimbisanga na batu nyonso bazolanda émission yo bolimbisanga vraiment na communauté congolaise nyonso na sengi bino vraiment pardon eza makambo komaki elekelaki nga tellement makasi na encaissango pendant 9 ans donc na bundé nango pendant 9 ans donc c'était pas facile aussi pour moi ya ko banda ko bimisango boeti na banda ko loba ngo boy ezaki vraiment facilité pour nanga na sengi bande ko nanga nyos ba congolais o ba reprocher kinga pardon mingi vraiment na zaka kandeko na bino na zaka ka mwana na bino na zaka ka yaya na bino na zaka koko na bino bolimbisanga vraiment peut-être na mungongo e mataki mingi vraiment na be mission susu bolimbisanga na senga bino kaka pardon mingi vraiment asengi bino pardon na communauté congolaise bolimbisanga na mwa mungongo na bande komatisa na ba émission nyonso nasengi bino merci mingi. Ok, merci mingi na communauté congolaise na batu nyonso bazo ko assistenga papa wa benga kinga na États-Unis asunga kinga vraiment na bambongo ya ba rendez-vous na kendaki hôpital na futaki na zuba kisi nanga ye mutasutena kinga na mwa oyo papa Poli aza na États-Unis na Caroline du Nord nzamba pambola yo abakisolo ya mingi place bimaki vraiment esunginga na makambo nyonso hôpital ya mwa vraiment na sali yango na kimia nyonso papa place oza vraiment merci beaucoup. Ok, na pesi pe bino nyonso merci ba o bolandi émission nazaka kandeko na bino nazaka mwana na bino na yekaka na se na makolo na bino naza na place mosusu akokimela te donc na bundani na makambo ça fait 9 ans na bundani nango vraiment ti lelo nazaka sous traitement nazomela kisi tongo pourquoi donc ekokatana nango te loba nzamba asala grâce ne comme aza souverain mais babinganga balobi etikali bongo peut-être à la longue bakoye ba procédure mosusu soki nzamba asungi makambo nyonso eza nani koloba ngo na ba réseaux sociaux te parce que eza eloko moko bayebisinga eza un peu lisusu monene mais nakoyebisa bino soki nzamba abateli biso lisusu nakoyebisa bino likambo. Merci beaucoup. Merci en tout cas, sœur Julie. Merci. Oui. Merci en tout cas. Merci, Papa Alain. Merci, Papa Alain. Merci beaucoup. Moi, commis awa, c'est que au Colandela les sous pasteur Mukunate. Non. Ça, on n'a pas dit ça ici. Au Colandela sous-souté. Non. À Colandela toujours. À Colachete.
parce que les responsabilités naïe. Mais pour l'instant, ils ont réagi. Voilà, parce qu'ils ont réagi, donc tu as croisé comme à beau côté, tout c'est la réaction naïe. Voilà, donc non, éternellement, non. C'est-à-dire qu'en attendant, peut-être, il faut quand même qu'on s'aigne un peu soutien à Batu. On a un soutien à Batu, qu'on aider, mais parce qu'on ne va pas lâcher, à ticater, à poursuivre, à continuer toujours. Ce que moi, je suis mon année parce que je suis la proposition belé, c'est qu'il faut faire à l'avenir. Donc, nous sommes à étudier en gros, pendant que là, dengue nini, pasteur Mukuna a causé la responsabilité naïe, parce que ça quand même la responsabilité naïe, na katia makambu oyo, parce que preuve les alliés que voilà, bazala qui naïe. Vivre naïe. Donc, on a famille, il y a un est confirmé déjà en gros, donc il n'y a pas que les gens goloba, on est yébani, azala qui moi naïe, alinga qui yaba naïe, oui, on a tous les alliés confirmés, donc il y a des preuves. Donc, il y a des logos, il y a des bombes battées, bah, tu vas si ba yebi, famille na bango ba yebi, bah, tout l'entourage, il y a passé, bah, yebi na bango likambo oyo. Donc, azali n'a pas, il y a responsabilité à likambo oyo, et qui est azala qui tout à fait normal. Donc, en tant qu'irresponsable, à intervenir dans la chemin médicale de la misogynie. Mais jusque-là, azali intervenir, azali ko sala eloko mokote, azali eloko mokote. Anienyoso alingi eloko te, alingi ko sala eloko mokote. En attendant, bandeko tout ko tika sur la biso mokote, c'est pourquoi mon toye na makolo kaka ya bandeko na biso, ba oyo mutema oyo nzamba ko toucher bango pour ko intervenir. Pour la sur na biso. Donc voilà, na lobi awa numéro de téléphone les akayangai 0032 495 75 62 50 au Bengi ou bien WhatsApp au petit message audio, voilà, na repère sa coordonnée à sœur au côté en contact de la sœur au sungié nengo iko sungaye, voilà. Donc mbongo jamais ko traverser pananga ngala aussi ba bongo mokote, voilà. Donc à la zaka ko intervenir pour la kosunga sœur na biso Julie, il faut y moko azwa kuna comme de na biso aux États-Unis à Salaki directement, voilà. Donc sœur na biso ndenga lobby, merci vraiment de na biso à Canada parce que ma sœur me dit ko azu na moi oyo ezali vraiment de na biso à États-Unis ou intervenant qui y a on te permettre à ce que à l'ande la basse na Afrique du Sud. C'est vraiment une bonne chose. Je crois que ceux qui va mutususu bakoki ba suivre en tout cas nzela wana ekozaka malamu. Nzambe déjà apambola bino, apambola vraiment bandeko na biso oyo obazaka na mitema malamu ya kosunga Nzambe azala na bino. Voilà un peu le message. Otuzalaki pour répondre oyo. Bon, kotika pasteur, non, on peut pas laisser ça. Donc pour nous qui déjà ndenge so Julia lobi awa, et là la proposition il y a ko zonga sur la justice. Bon, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais il y a toujours une possibilité. Il y a ko zonga. Voilà, donc ça c'est vraiment à l'étude, mais de toutes les façons, sœur Julie en Afrique du Sud, pour l'instant, ils en ont vraiment à l'ordre du jour de pas retourner à Kinshasa parce que soins de santé, problème de santé à Zanango, ils allaient en tout cas obligés à en permanence de l'Afrique du Sud. Donc c'est un peu dans ce niveau-là. Donc ils ont un peu bloqué parce que à l'Afrique du Sud, parce que à Kinshasa. Donc, moi, pas fan de la peine à Kinshasa, tant moulaï exacté, parce qu'il faut zonga sur l'Afrique du Sud, net mbalo zonga qui rapidement, parce que santé, bané rien pour déranger, bah, qui ici là, qui voilà, un peu ça, mais, il can pas passer, et kotika bongote, c'est un kotika bongote, mais en attendant, bandeko, toujours senga, bo, sunga. Et pour ça, on a na sunga ya émission, na biso, je crois que le message est l'équipe, à moins qu'il y ait quelque chose à ajouter, mais en tout cas, aux un message, mon il y a sunga ya kobenga ya osala appel donc ya mandeko na biso à travers le monde, voilà. Donc pour la consommation na biso je les ali SOS sur na biso en danger, pas to boy lobby comme ah non, il fallait et non il fallait, non c'est le moment vraiment ya ko agir bandeko bo hésiter les sous-souté, voilà. So Julie na moi to voilà to comme suka émission. Merci en tout cas la disponibilité na yo. Merci, papa. Fais confiance à Dieu, agira certainement. Voilà. Amen. Amen. Peut-être porter plainte contre lui en Afrique du Sud. Bon, il y a des gens en Afrique du Sud, ça sera aussi difficile. Bon, c'est possible aussi, hein, parce que bon, voilà. Tout on et tout étudier à étudier. Voilà. Comment tu vas pas tout. Ok, voilà, donc message quand même un réconfort également et belé awa bandeko bazali ko réagir. Merci à toute la intervention bandeko nyonso, merci na tout oyo. Bolandi biso to komi na suka ya cette émission. Merci sœur Julie. À très bientôt Toloba. Voilà. Merci.
Voilà. Totikala Merci. na